awa na kati internet mama baba azate kizengi azate po biso na tunde toza balobi parce que biso ba mama Magali to vanzi nanu to sala ba makam na biso to tala ka ndenge bozo renier po to yebani bozalaki awa makam ndenge zo lekawa babeta biso awa to kueya to tikala nde to zabe ndenge zalaki o musique ezo beta o batu ya ba Rwanda ba utaka Rwanda o Kabila uta Kinshasa to yebi bilongi ya ba mama nini o ba pesaka vina bango pona hotel libanda ezate lelo boyo obimisela biso manzake bele po lokola lelo Félix Tshisekedi akomi président bolakisa Félix Tshisekedi ke binonde boza ba mama fati to boza basi mo boza ba escroc boyo ko bunda c'est que beza jar ya basi oyo balinga mibali so mibali bana mbongo me bokoka souffrance te boza wapi o to tuna bino bozala wapi tangu nde balobaka dans le neya bozala wapi lelo nde komi makambo ya koya to boite to sala clair ngana sala clair ha boketu azosala mabe to malamu to boite boketu afinga papa na biso sekisa afinga papa na biso mbemba batu batombuka te bafana baoka baotala parce que za boketu muta oloba eza mwasa boketu te ezali mwana ya boketu te eza boketu tango bozo finga boketu il faut boyeba kopeze makambo na bino booloba o ba mongo wana balala na nzete po wana so boke na ngobongo boyeba ke botumoli bilo musu elala parce que lingo koma neti na jar moko neti sko bino bo banda mamneti bate kwate ko balala na banzete batu ya boboboy na boye il faut boyeba ke wana non tribalisme ezate po bate kwate po balinga ba yo répondre c'est tant bo sala ba vidéo na bino pona succès ba ye ba bino bo sali vidéo na yo po soit disant boken nango kande boke nango en tout cas rectification na mamotanga komba bate kwate na munoko en plus na ndenge ni ba otangi nango bate kwate balala na nzete bate kwate balala na nzete na ndeni est-ce que bate kwate nyo surtout bate ba fingi bino so boketu fingi bino bo fingi boketu yo mo boko motanga bate kwate na ndeni yana sens na yo lo baka video amuke rectification po moni tango botanga bate Équateur to loba na biso te tango botanga ka Équateur est-ce que boyeba Équateur yango esandeni kisangani aka na kati c'est que mai to za telme belé c'est que to lukango te po tango batu na bino ba oloba bo benda ba matoite biso bundi bitumana na Congo to mona boy passe lelo bozo tout à tout ke bino ba batu afati bozaka wapi to za na bino to fana na poto wa bozala wapi bino batafati soit déjà bino ba papa ya ba jeune na ba mama ya ba jeune mobimi lelo bolo ba kibino batafati bozala wapi to mona bino wapi to tuni binoti to mona bino wapi Congo zaka ko pela moto bazo violer batu bazo boma batu ba fausse commune salama bozala ka wapi po bo dénoncer Rosé akufaka na Congo bozala ka po bolo ba makam po boni ngal samisu makasi lokola ba mama ba tele makakota nini kuna misu makasi lokola ba pilipili oh na mamba Congo mutaleki muninga na kikongole zate na mamba Congo bo solo lango bongo te to vandi wana to tala bino to 8 ans vous comprenez en plus tant bo tout atoke nenge za wana pe musique go beta oza mama to za papa bana musique bana beta na Congo musique porte la nini bano bazaka perdre za ka bana biso bano ba viola bongo za ka bana biso bano bazokata classe ba sisi ba classe te za ka bana biso lelo mokile za kimia. En plus, tant ozo ganga, ozo beta gaso ke ndenge zabe kofia ko beta, est-ce que ozala? Oya? Oya to oyate. Tozo tuna kasiti. Po biso so ezaka ko beta to ya. Na ozala wana, est-ce que yo oya? Ezala JB, ezala Fali, ezala bango nyonso ba musicien wana oyo ba combattant ba pekisa mati bitumba awana kabe ko bunda awana kacha poto. To mona tabinote. Onga journaliste songolo, onga journaliste pakala to mona binote. C'est est-ce que bon memi 41 na disasa. Ce qui lelo zala ki papa na biso fayulu mutazo qui pouvoir ba Congo nyonso batu bakolo batu fa ba Congo ba finga ka batu. Oh mais tu sais que déjà président mais bato bazolo ba ça peuple congolais.
Kabila bofinga ete Mobutu bofinga ete so batu bazo lo bapona Fati bazo lo beseni bazo bapona Tshisekedi bazo lo balobi et là on condamné tout à fait normal en tant que maman na rolinga teke to vandi boye musuke ba finga par exemple maman Marche ça c'est vrai que tu condamné parce que ça bien été mais yo koki ko le katolo ba ke moni ba mongo wala ba lala na ba nzete rectification so le kili so le bima ba mongo mama to ko déconnelo yo to sukoli pe maboko na makolo kisasa to koma te o moni pe Facebook e pété po bato ba peta bazali so ba no pété ba oloba pe boyo kokate c'est que rectification so zo luka so ba tcha côté ne ba ko tcha yo solo la ngona malembe en tout cas épargner ba te Équateur na mamna o wana kokasa teke po ndenge zabi na minute so pe ba te Équateur pe ba biba bando tombuka ba bando loba o ko sisa mamna o luka ona te po to benga na ba téléphone ou be bino pe bo benga so pe to bengani o mona ke Facebook pe ne go bebo moni pe ne ke ba biso pe ba lekebele solo la ba mamna bino kene na mamam na yo so kene na ngona swadi zake ngai na kombata o yo finga ba kombata ba mama ba kombata na ndeni te ba fi mususu te ba garçon mususu ndenge zana bufo ba beta muto balinga ba beta ba yaka oganga na internet te o lamuka o sukolo démarrer voiture o ko beti mutu po so ko lobi ngo déjà so ba bomie ba loba ke oui mutu ba bomake po mutu abanda alaka ka yo boma mutu eza yeyo so lingo beta mutu ko ganga te leka beta mutu ezala mbala suka pe mbala liboso rectification ba mongo ba kana ba pouvoir te bo bunda ne bo bundela ba mamna bino na bo bundi ko ta fayu bo bundi ko ta Tshisekedi bo libérer ba mongo ba kana pouvoir te po bo finga biso tellement trop Mobutu sa kufa 32 ans ou Jimmy mais ça a été rectification ko tabate Équateur j'espère ko yo kinga po ndenge zabe mutu abangisa mutu te atani ngozo pela wana na internet wana po ba pela kan internet baza po to ko déconner na ba internet pe ba réputation ko bebo ko sana idée rectification ko tabate Équateur j'espère que bankana na ngabo kila lo kondo de partout j'espère que ba zo message rectification na tangi kombote so za besoin take boketu po yona boketu je sais même pas nen bo lekela mais rectification au 500 maman on a so tout okoye bisanga nde ba opotana na mutu mota na pouvoir bo finga biso trop kota bato Équateur ke ba Mobutu ba 32 ça mais biso ka bato ba Mobutu onde to lala libana to bunda trop ta biso to bunda bitumba yo landa ba mamso so ke no landa ba musicien o biso kutu to kipara bangote rectification en plus retirer malobano pour musique e bête na poto Kofi a beta na poto de so yo banga kofi biso to banga kofi te biso si to kufa to banga opola te ça veut dire rectification poto banga kuti na bakombo na mino bo baksa likolo pone ti yana nga dieta kabuya to sana to babenga ke aza dieta kabuya fayu le ça ka normal c'est toi na kombo mo kuti bangi si mutu te wana c'est ça poso ko bua ki lo kwa bino bo sa ko